Bimane kotakola. Bimane kotakola. Bimane kotakola. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Demo kote la kamera. Bana kopi. Bana kopi. Yo bisi kwa tasamera. Kwa kote la kamera kwa samera. Yo pesamera. Everyone. Yo pesamera. Everyone. 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 wana tambali bayaka pona kuzoba itola wana mbando mona mbali msusu banda bimana mwashi wana vina ye koma par terre pe komona komi faiblesse donc msusu bimina mwashi wana akiko memela mwashi anda ku malheur ndako komi donc monde ténèbres za mabe ndina so ipsa batu ba bele bazola nanga okenda poto bando bimana mwashi wana soto bimana mbali wana pesa pe mbali msusu pe ba chaba ngobe ba esprit wana oke soka bimika na mwana mwashi yibe étoile na autant la vie aux gens qui n'ont pas vie aux gens qui ont une économie différente. Aux gens qui ont poto, aux gens qui ont la poto. Moi je suis le prophète. Qui es-tu toi qui parles dans ces corps? Qui es-tu? Loba. Loba. Dis-le. Loba. Dis-moi, qui es-tu? Loba. Qui es-tu? Loba. Yonan. Je suis la reine. Naza mokonzi ya mwasi. Hein? Je te verrai. Nafanda wakati na Naza la reine. Donc au sala qui déplacement ngana bisaka watu ko sala déplacement ya mboka moko sala déplacement ba démonter oui au sala déplacement ya kokima Congo okende na Londres na Canada na Suisse partout sur Kozolanda okanicho kimi mboka te okimpe ba démonter za biloko za ba esprit partout okende bazana yo les osenga fozo délivrance na komaki na Brazzaville mwana mwasi wana ju délivrance et lelo abali ça va ba biloko wana za na shooter. Mbote bisika bozwami émission na biso lisusu toye parce que bandoza na ba voler biso na moto na nzambe to bandoza na ba voler volume 1 volume 2 volume 3 malgré que yé moko pa on a la prédication na ile mission et bandoza la pona ko édifier bala na nzambe mbote moto na nzambe papier ki mbote mama sitia boni église ministère et bala na nzambe nyonso église ezokende kitoko musala nzambe ezokende programme ya Brazzaville les annulés les années ouais to ngato kende Brazza to ngato kende ya ma salama ki mais moi contre ta mo salami mais to kende ka ba délivrance le lot to le non to aussi ba susu côté délivrance siko ba délivrance qui a monté des tinga pour Cynthia mais na quatre église orientation de la non bala na ba fermissement ou bien na quatre kilt kaka soko moni mutu ne voyez ba ke oyo yaka diboso problème les a boye orientation na sala na ndenge ouais nefsaka batu chaque fois que biso to kamba makaka na molimo o kozala botondi na kati ya salle yeko batete ko sakolela salle mobile soki nzamba a révélé journée wana plus de 10 personnes 20 personnes babika bamonani c'est pas révélé tout est rapeka simple itoki donc makambo ya ona ko lobela neti ya délivrance makasi za la rano mutu na niye moko na mipesa na weko sambela pono na ko choma boko mais soki na kati na yo za convaincre simbate ya liboso délivrance banda na mutu na ye moko ya ko zo décision de babuso zo la na babikete na problème on zo vivre zo senga pena fona zo délivrance na nyoso profita ko yebisanga na sala etango ya ko fungola mutema nde na ko soma kokia kokota même ya kosala ba service likolo na même na kotala na Bible okomona bato ebele o Yesu akota na bafina bango nde baluka ki Yesu yaka na pia bato bafungwami kufungola mutema inda usalela ba
mikolo bana basi baza baka ebele tozomona moko mobali okenda ndaka libala divorce moko baka ya kobota baka eza pene ebele oyo elati bamasque de vieillesse baka ya bafille eza mwa ebele vraiment sikoyo namonaki témoignage moko naolinga mpe édifie bana nzambe ndeti ya ser wana ya sirène ekoki kohabite na kati ya mokili. Ouais, on est allé de l'Ouest, salamaki na Brazzaville, na voyage, mon salaki na Brazza. La fille, on a, il y a problème ezali, batia esprit à sirène na kati. Donc, ayo karapo saka ya mibadi. Azamo sikito ko pembe wa Hollanda, ba image na ba wiki wa Hollanda. Mwana moso suka joka mbali wana suka akomi bobola te, soit akufa. Suka mbali ba remarquer biloko wana mingi. Suko azo libala te. Bakomokima ndalobi oh makambo oyo eleki trop azwi décision lobi te fana loka l'homme de moment papier kila mpona azwa délivrance osentir ke mutu ye moko asentir ke awa na akoka ozwa solution te fana loka mutu akopesa solution aye ntango akutani na nga o papa talanga mibali bakimaka nga te mibali bakimaka kopamba te eza na esprit oyo oza na kati no eza ya sirène eza bobo. Tant on a un esprit assuré, malamoko sur place, esprit badi ko se manifester sur place. En tout cas, quand on a regardé le bamingi te batu bango moko ba na image ndenge na so na sirène wana ndenge na salaka mwana mwasi wana ta mbali bayaka pona kuzoba itola wana mbali ndo mwana mbali msusu banda mwana mwasi wana vina ye koma par terre pe ko mona komi faiblesse donc msusu abimina mwasi wana akiko memela mwasi anda ku malheur ndako komi donc monde atenebe za mabe nde nazo ipisa batu ba bele bazola nanga okenda poto bando bimana mwasi wana soto bimana mbali wana pesa pe mbali msusu pe batia bango pe ba esprit wana oke soka bimika na mwana mwasi ayibe étoile na otala vie ozala ki nango na vie ozana ngo lelo ekomi différent ozamu na poto mozala wala mutala na poto te donc osala ki déplacement ngana bisaka batu okoko osala déplacement ya mboka moko osala déplacement ba démoté oui osala déplacement ya kokima Congo okende na Londres na Canada na Suisse partout siko zolanda okanisi okimi mboka te okimi pe ba démoté za biloko za ba esprit partout okende bazana yo rezo senga fozo délivrance na komaki na Brazzaville mwana mwasi wana ju délivrance lelo abali ça va mais biloko wana eza na chuté siko ekotaka spirituellement ekotaka nini na par rapport ya ba rapport sexuel babiloko bongo et habitaka na kati ya mutu nini mais bazoloba bien soki déjà moi c'est un mal tchok bo sangisi de beaucoup meloko bon esprit ya ona o tango kokutana soki esprit ya mninge écoute esprit nous a faible et dominer yango zana monde ba esprit quand on a entamé la carte pour tout son nom mwana mpovio garçon slim tshela biso na témoignage wana oyo tokobeta biso sikoyo par rapport à ser wana azalaki koanime na kati na ye na sirène bana nzambe bafille toyebaka ndenge nini ya kotambola po lobi na biso tolela te lobi na biso toregrete te en tout cas totala nano élément wana et puis tokozonga na baquestion eka l'homme du moment papier ekila Moi je suis le prophète. Qui es-tu toi qui parles dans ces corps? Qui es-tu? Loba. Dis-le. Dis-moi, qui es-tu? Qui es-tu? Yonan. Je suis la reine. Naza mokonzi ya mwasi. Je demeure. Nafanda
na kati na inazala dance. Tikai. Ah? Na kokende. Interprete bien ngane. Albi na kokende na zokende. Ah? Na zokende. Siko unanikia kokende. Je vais quand même que tu parles. O libere bala na Que ye. tu verses son mariage. Wako ngabale mbali nyonso balimani ukangaba ngo. Que tu délivres toutes les personnes qui sont sorties avec elle que tu as emprisonné. Libere bala libali ukangaba ngo pale nzila na ye. Na tiki bango. Libere na mona, fokola na mona. Libere na mona. Libere na mona. Libère, je ne sais pas comment tu Fokola. délivre. Fokola wana ukangaba. Ouvre-le. Fokola. Ouvre-le. Fokola. Ouvre-le. Fokola. Ouvre-le. Fokola. Ouvre-le. Fokola. 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 Non. Akenya n'oublie. Tika kopeta maboko luiki. Faut pas acclamer. Akete ati. Il n'est pas parti. Yo sirene. Toi, sirène. Nano keiti. Il n'est pas encore parti. Jiko wana koketi. Comment ça sort? Niko tambola kana mai. Quand tu marches dans l'eau, Wana kobi. comment ça sort? Otambola kana mai. Marche toi. Bimane kotambola. Marche ton sang. Bimane kotambola. Marche ton sang. Bimane kotambola. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Demo kotambola. Demo kotambola kama. Wana kobi. Wana kobi. Yo bisi kwa tatambela. Kwa kotambola yote wana kotambola. Yo pesamela. Everyman. Yo pesamela. Everyman. 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 Go! Herman Ampono, merci de la nation. Nous avons fait une émission pour édifier la Nzambe et les Kara à la clé bois. Mais on a besoin de mélanger pas en fait papier qui là. Au lundi ça mission na militaire. Ouais, na lundi ça batu pour na web ça batu pour batu balingi ko croire na ba délivrance te, pe balingi ko croire na Nzambe te. Papa maman zolanda ngana vie na yo ko zomona ba complication singa fole kana ba délivrance. Et puis Bible sur le papier, ils ont makambe belé Yesu asalaki bakomango te na mukanda oyo. Ndo mona atindi ba yekoli na ba disciple lokola lelo toza awa pona ko mimba batu na kata révélation. Po omona biloko msuko ko mona awa ne chilisula koba ona chikoloba. Ha? O lisula koba ona chikoloba. Omona ke batu bako bokoyoka lisolo neti awa. Bible sur le bani awa na Jean chapitre 20 verset 30. Yesu asali bilembo mingi mususu na misu ya bayekole na ye bikomami na mokanda oyo te ezala makambe bele Yesu asalaki bakoma yango te peut-être bino bomona délivrance zosalama neti ko basali $2,800 so yesu ke oyo ezalaka te ezala babiloko mususu oyo Yesu asala batu ebele bayebi yango te mpo baseri wana internet ezalaki lokola lelo te bato bazolanda boye yaki osali kalika moke boye pa epanzani monde atiye partout te. Parce que combat en sans amour, combat sans. Non, tu recommandes kuna, mais on a que c'est battu degré de délivrance. Na vie na yo soki, simba kabasa, tu ana poto ala nanga, asima ni bon sala na ngelo côté. Ah, pour des papa au monde la même chose, moi 500 mois. Vous avez compris était quoi? Est-ce que babilo kwa nengo wana folo kwa ole kana kati ya délivrance? Comment va tikelo chance à kosimba ka mbongo sala na ngelo côté. Mais ana batu mususu arani le lokwa malonga te mais kama mbongo wana mukipa osala ngoma kama minene. Ndela zo bisusu la nanga partout zo la nanga. Il faut le kana kati soko zo mona vie même okina poto o sentir la limite moko ba ko kanga moko boy. Usana facilité aussi mbongo melo ko osala ngoma malonga mona na raté. Tango wana mbongo te ba idia malamu ezala. Mais soka mbongo koti ba dépense et puis ba mususu na ba bela ndo mbongo comme référence ya ba kisi. Mon famille est comme un problème. Ah, ceux qui m'ont dit que la porte a signé bon comme ah, il y a ça la boyo, non pas ça dit boyo, mon la casse, on y. Tu continues là. Ce qu'on a connu à tout dans Marc chapitre 9 verset 14 Zolobani. Et comme bango na isika na bayekoli, bamoni ebele na bato kozinga na bango. Bamoni ni ebele na bato kozinga na bango pe bakomeli bazalaki kotiana na bango tembe oyebeza bato so ala na poto baluka batia tembe pona nini azwaki kana yona amemaki ngo soit pas pasteur moko boye soit pas prophète moko boye biloko le simba kite c'est que nani na papier ki le ko simba te mutu na mutu azana grâce o nzamba tie likolo na ye
no me madoshi pa mutumshe simbite pa batumshe ko siba po mutamtaza na grâce nzamba cheli kolone aba to bani ko chana te ba chana te po ni po papa moko awa aena mwana ina zali ko kwea na maladi ya ndeke mazui mwana wana bamemie pa bayekoli ya Yesu po babikisa bakokite siko bani wani ko chana tembe est-ce que pasteur azana nguya pe to bima ikuti pa batu besimbite est-ce que tu to mimika na biche pa mutu ko simba te et pas nzambe fo ozalaka na kondima pe fungola mutema koyena badutu te do mtola na ngashiko soka bengi nga atoshi onga na oyebisa ye akomona bilemo soki to Christina verset mabeba bandi ko beta na tembe verset 15 zoloba noki ebele mobimba wana emoni bango ye bakamwe mingi balo batamboli mbango epana ye mpe bapesi ye mbote verset 16 zoloba boy ye atuni bango ete bozali kochana na bango tembe na likambo nini verset 17 lobi moto moko na kati na ebele azongiseli ye ete molakisi na ye na mwana mobali na ngai epa na yo po ete azali na molimo na emimi ona chikoloba molimo ya maladi ya ndeke verset 18 zoloba soko ekokanga ye wapi ekobwaka ye na se ekobimisa fulufulu na monoko ekobimisaka fulufulu na monoko na lombi ekopelisaka mino na ye bongo azali kokonda na lombi ba ekoli na yo ete babimisa yango nde bakokite verset 19 zoloba alobi na bango ete naumela na bino kino tango nini bato bazana kondima te ato elinga o papa nazana sida nazana cancer nazana diabete nazana soki nini o elanga situation wana misoko zana kondima te ko zwate papa lobi na ye na kaya mwana na nga koya kamalada ndeke a expliquer ndenge vie makambo ezalaka alobi na ye na ki prophète wana me bakokite nde bato baliki bawana kosekanga nde na ngai nakende me lokola yo namoni yo naza na kondima ke lokola kuna na gauche rataki epano na droite na kozwa bible soloba ntango Yesu ayoki information wana bi bato bazanga kondima eza na basali ya Nzambe ebele bayebi grandeur ya Nzambe te ndio mona toloba na Jean chapitre 20 verset 30 ki Yesu asalaki babileme ebele do faut croire que Yesu asalaki bilemo so Yesu ka fongola kimiso ya Bartimée le fa fongola vie ya mutu azolanda to tango mutu zo na dossier ne pas prophète pas musali ya Nzambe ezoloba ifazo solution soka ju solution te bakoma kama bilobalo ba swati ba ozomona biloko ni wana sko tango zo apena kana ifo ba ozomema ngwe pa ya nani ba musu ozomema ngo da bibima mema ya musu akomine avane kaka boye asali mission ngana za pasteur ngana za boye nzoka tane pas mentir mais asali yango po abike internet bakolanda na poto po kake asala biloko mo wa tango osala bo moni reaction te osi bato osangisi bango na genre lokola ba pasteur nyoso te ezana ba pasteur o baza pena ba wen Nzambe pesa ba batiri osomona nazare na église ya munene na kata mboka Kinshasa pe nazare koni mais ça tout ça alika lokola internet bato balanda kale ami saleli video na ndenge na ye ale ngape na pasteur ngape bo sala bo ali mbongo na yo akeko mela nango masanga ziba ndumba salelo yenge okomone lo côté mais non mona kipe papa o ayoka ka ba prophète baza koto ali na lo yenge saleli amemi mwana asali bisala sala amone lo côté akoti sango lokola génération nyoso ki ba prophète nyoso baza ndenge moko te il faut koyeba bisika otaki makolo est-ce que ezalaki bisika ya Nzambe so ezalaki bisika babantu ndo mona keso bi koza Yesu lobi libota o ezalaki kondima libota ezalaki kondima ezalaka bisika moko loyenge nda biboyela ngai ba bible solo batango ba yeli Yesu kawana lokola ezalaki original balobi esprit yango moko bandi ko se manifester pe apesa ko mitindo pekei ndozo mona ke baka ozo mona bayelinga mwana mama wana yeli na mwana ne kao mama mukolo ina mwana ne kao alapela komboka kombola nga papi na 100,000 pour na si place mwana bapema ko pema wana ezalaki kimie ekei mais atambola ki ba église ebele ezalaka pe likambo ya kokutana na mutu ya destiné na yo soko kutana na mutu ya destiné na yo okoforcer ti ate zolanda nga obotaka ti osala problème musala problème mikanda problème ya makamnyoso soko toshi onga na oyebisa yo tikotaki ndeko bozongo na batiko taki wana mona masa sirène esprit bimi po atosaki pa fongola ki mutema abeta ki tembete papa wana pe o yakini na campagne ozo mona campagne bozomona na bozola na campagne mona mbala za campagne ngana salisi yango
ya munene yana ba dumuta sa ngala sana général mo wabengi général ngaboni asanda poison na biro nanga aza reconnu na mboka oyo basutena pe ba campagne nanga wana o biso ko sala ba semas na musala nzambe bisika grâce ezali yeba grâce ona pe ko ya kokotela ebele bazona ndanga awa si ba ba mission moko sala ka buzoba ya malonga te bazotela ngo ba mbongo po esala bien mais bisika wa sentir que bonzambe ezali neti na klebo wa mutakolo ba papa na sentir na sombela yo espace ya klebo wa to bana rolando air news neti ba biso bazana besoin ba prière en direct ba prière en ligne bo ne bo so ba bo baso côte en ligne baso benga neti wa nazana Kila TV neti na Kila TV wana obi papa osoma ka connexion combien OK autant ngala che contribution autant na ningi nzambe pe po bana nzambe ba pambolama osoma na osala ba contribution na kati ya makambo ya nzambe pe mbala moko selini akoti makambo na yo mais ça ba msozo na ngana poto boka ke kotelo pourquoi po yo mbongo na yo ba kwa ko mabanga bafula kayo balobela ko lelo oyo bato wana pe o babwaka yo tango mbongo esili ba occupé le société yo pe wana sana ngo pe lelo o benga ça c'est les aventuriers mais tango ko indela yo izambo za wapi ele yango yo ya kokanga mana makama nzambe potango indela yo nzambe da asimba yo potango indela yo bato bazobwaka yo wana bato bakakumisha yo wana ya zero bwaka libanga na bisiko zo sentir ki lobi soke peli Yesu akonda ko ba Yesu kanisanga ebele bazo souffrir net ba poto wana po Yesu ma kanti bango zete poani ba tambola makina loyenge ba croaki te kenzamba da permettre ki bango ko mabisika baza ba croaki te kenzamba permettre ki bango baza mabala bazoki misala bazoki ba kanti on digena makasi na bango nganga pesa geloko te Yesu na pesa opportunité na ko ma place wana ngana pesa ka babio ke ndawa ko kasi nganga pesa nganga te zaki tana onde ko ka kina nganga wana ale e consider ke ndinga ko nganga ngoya loko mo ka tonde nganga pesa lo jamais Yesu ndaza likolo ya nyoso amen moto na nzambe tota la témoignage wana ya campagne pour ba ya maman na ya na mwana na mbale ngambe azopema zo ngakufa Telema yes Telema Jean Makasi yes zala courage nakondima naomba la moko zozwa nakondima naomba la moko zozwa nakondima zozwa Telema Jean Makasi Telema nakomba Jésus natie makasi na makolo oyo natie makasi fa natie makasi fa Jean Makasi yes Jean Makasi au nom de Jésus Jean Makasi au nom de Jésus Jean Makasi fire makasi kota nzoto makasi kota no shake ati makasi fire papa etikali siko courage na yes papi talanga yawa yakabo papi yakabo badago yaka pusana yaka pusana yaka Landandoi yoka omoneza lokola soso bakaraki basinga so bafungoli na esprit ya kokanisa ka ondire azala basinga abizwa courage yakolesi yaka
Yaka. Merci pour l'élément là que moni et ça dans le cadre de témoignage bozo benga et puis désormais papier qui là a robadoleka a on cléboa pour na codifier bana na nzambe ndenge tozo sala ngobo et puis ceux qui vont liba live de dimanche il y a chaque semaine bon keka na équitative wana penza donc ba film na mona biloko nyonso na kati équitative mais numéro ya moto na nzambe ye moko azo na téléphone pour na ba miracle pas témoignage ezebele moto na nzambe siko boso rien ta ndenge nini par rapport ya moto na moto na baka ezebele bomona mambo ebele siko boso rien ta ndenge nini ba jeune kaka ya ba 3 jours yo liaka te o sala lelo te boye na boso rien ta ndenge nini ona ko simba mapenza na nzambe ouais orientation to bema marango ezalika ya musala o nzamba sa pesida musato pona. Et ça sont aux yeux révélations autant de jours vous allez qu'un moment pour charger à bateau de même la campagne il faut qu'on compte na dimanche à prière que se priver la belé pour que mili mwanzambe bika wana buzuba ucho la za campagne o ngana salisi na za mutu teke o nazo ebishabino soit ba bazaka a se filmer ka ndenge wana ane musala nzambe te alio aljumbo ngono ba ngone ba finisa ba sala nzambe ezana ba même na période ya Yesu ezalaki pe na ba vrai pe ezalaki na ba faux parce que ezalaki le kaboka yondo kutana na mutu ya bien osenga nzambe orienté yo ndenge ba musuba zolanda nga awa donc ngana ko ebisha bango kake so balingi ba live ndenge na sakolela ka batu nina pesa ka batiko taki bango pe basa bakende kaka chaque dimanche dans le kana Cléboa pour na kosala ka ba live so adresse église wa so uti poto limwe na kini ko lukanga fo beto ya ko lukanga na avenue Bongolo numéro 22 eza na commune ya Kalam tozala ka chaque mardi jeudi vendredi à partir ya 14h dimanche na 8h30 mais chaque dimanche na 8h30 on a déjà équitative à live bando sala wana zo landa kirti na ngambo bimba sopo ko benga basakoli pepo na yo sopo ko benga uzuti kotaki wana na équitative live wana wana za kirti pena zo leka uzo benga pe uzuti kotaki bengi pe uzuti kotaki wana équitative ozo na problème na yo bengi ba recommander do wana pena équitative nde okolanda nga pena kuna mais na zo isa yo zo landa nga na poto ozo na ba problème tala batu nyonso bazobika wana pe bayaka po bazo sentir batala kanzoto te batala liloko nzamba tina kata mutu kozala pasteur ezate ozala bomunene ozola baba soki bandenge ni te eza eloko nzamba tina kata mutu benga faut beta lisuru ya koba oyo asanjaki $2,800 ya mona zo kamwa po ba tususu bazolo ba déjà que o kibonganga koba asanzi mbongo papier kila wana donc eza kibokisi si tu lui expliquer biso nene et ça donc ça pablo surnaturel papa koba sans mbongo ndenge ni bon lisolo ya koba wana kosanja mbongo ezabo lisolo ya koba kosanja mbongo ezalaki ngana vandi na ndako kane na vandi boy mwana nanga moko église benginga papa na yiko tika mbongo na banki awa na 7e mairie na simi mbongo bela tanga ngo $3,200 bien bobali na ya sala na compagnie moko ya aviation na lisala atindela ki mbongo do wacha na compte parce que comment la période na aya tika $3,200 na 7e mairie abimi na tonga tangi $3,200 bien a vérifier mbongo na akoma boya sel ba formaté pa ko cha mbongo na place ba ko cha na compte atala mbongo zate mbongo ko banda zo bina na kati ya saki mama koi libala na ngeke kofi na usuka wana mama zala kile na bitumba ke bana ko linga libala ina mbale zala te il faut abima moyibi pour mbala sala nini abenga na ye po deja basango bana ko makele o azwa ka mbali moko ba pesa ka mbongo siko basale loko wana po basani basala kitako ko confirmer mbongo na ezate balo ka pesa ba mbali mususu po libala sala nini ekufa siko ye bisanga mutu o yazo kula na nzambe nanga natika libala ekufa soit natika ngwezo ayena na bise yela ngaka ko ba na saki ndenge zali nazalaki wana na masina ngazalaki mamelize yema ko ya otemwane tuzalaki nene ngatu laika lwana ndao tuketi na bureau zalaki c'était mardi jour à kilt to komi na bureau na si mama la kisasa ki mama fongoli saka la kisi saki na ndenge koba ebimi na saki mbongo ezati mama le bina suki wa bazaki na mwana na ya mwasi na kusuka wapi libale ko finabi
ozana kondima oui papa ozana kondima bino osambela siko koba osanda mbongo wana ouais surtout tangi na Jean chapitre 20 notre koloba verset 30 Yesu salaki babikame belé na Bible bakoma ngote bakoma mukipo si bakoma ki makambo Yesu salaki na Bible tongado ba Bible na kata mutu kasoti na pusu soit na brouette mais babomba ki yango manake so bina kina otina molimo sana pona ko révéler bino makambo ndoko Yesu apesa so ba révélation ki sala bo pote na ko se manifester na yako sambela ko ba santi $2,800 ya mama wana tutanga 1 2 3 $2,800 na yako za koba wana na kangesi nga na église tant na kangi koba na église mama bengi mbana na bisika zaki na lisala papa futa avion na tongo aya mona koba wana na kanga koba na ntoje baki koba façon da kati tikala na kangi koba wana mobala mama na ye papa ko mila boko mona bango bazo témoigner na vana bango tango na sali service wana papa wana ko biselanga $1,000 apesinga aye ko somba ba kit 60 chaises na église apesinga ngona 11h 12h 4 ndoki bakufi 4 ndoki ya famille ya mwasi mibale ya famille ne peut deux dola wale zaki pona ko sele assez donc kasila likabwa moni ya sele po ezaki bandoki bazali ko luka libale panza na po bazo etola papa wana et puis papa comment il a pas problème na musala kuna il faut pas longola ye ozomona ndenge nda baba ndeko lokwa stratégie parce que déjà comment événement wana et comme biloko longo n'esprit comme na bonzoto ke mboko comme koba ba biloko ndenge wana soki okuta na basala nzamba sorte za mystique so ba so wala nanga azala na avanda na poto mangala kana mbetu na mbali sorte na mwasi na yebo amona ka ba esprit ya la femme de ba mari ba ko visiter omoni mbala comme impuissant obali na mwasi no mo impuissant et ba fille muso azora zero so ko kisika 2 mois 3 mois longo azana basema sema na kati na bamuso azwa zemite bamuso bazwa musala pesate siko batanengo wana so akutana na lombi di moment otosho na zolo befozo tikota amen papa yeko somba biloko wana na beta prière na 11h 12h 4 ndoki bakufi ba yeko senga bolemi biso ne bana to bana luka to sala makambo wana bolemi biso bisika bokei boza nzambe yebisa pasteur na binona asa so ba prière tipo asisa biso mais c'est la vérité bango kwa ko témoigner siko yebisanga tata mukolone wana mama mukolone wana ba témoigner yo lobani yo na zebiso benga numéro ko na zo loba numéro nanga so to shi ngana yebiso o mona ba inenya vino ba osila ko kansete no ke dapoto kuna bandoki afami ba Orlando te ba Orlando bandoki ba yaka pe ba visita kai o bandoki balandela ba tu partout ngana yebisaka ba do ko changer mboka mo ko changer kindoki ya famille ozomona oko changer pays moko changer makila famille wana makila wana otambola na ngusi makila bino zaka basuka kana nzela ngana misala batu mswa zaki na poto makamnyoso na miri tivana kinya eloti papa to silisa na ko tsona na mystère moko o flashangai mystère ya sorcellerie ya makaso ezana ke mutake na ndako nganga alobi bwakela na mususu mutana maladi à partir hakuna maladi po moni kemba et c'est manifestement mais kasi sala kama lo ba pouvoir ya mutalobi ndenge na lingi awa na lingi mutu azo mbasu alobi yango na munoko simple ezaba kama molimo epasi na molimo ibimaka na bonjo to ndenge ni otala décret ndoki soso ki bonzambe comme bongo o ezala kati non diable ça la photocopie original eza nzambe ngano afato yana mukito uta na mupepe nzamba banda biso na esprit albina miniti on comme ça mabele o jo mupepa fuli pe mekoti poso bu bana ko tambo do tuwe bana kana ava iloko na sala na via mutu bana kana na maloba mokile salama kina liloba nyosto lo bana lilobi go salama pe nyosto sala kana mato yo kaka na tindi lo bana koba pe tawana kangi koba na kokufa pe ya batuana donc na zo bisabino bozo la nanga partout benga na numéro ya 00243 82 81 236 me benga poser ka problème no nyoso sana ngome oza na kondima ya mibale o respecter ba principe na ko peso nga problème na ngeza ka principe ce ka ko tosi principe ici. Merci papa. Donc comme on dit déjà nasuka message moi pour qui le sambo na ba na nzambe nyoso balandio na klebo pour désormais au communal du soir. Ouais, bana klebo wa na communal bino na kati ya klebo wa chaque dimanche. Ngana osambila soko sana foi. Na libérer faveur ya nzambe nanga ekoma likolo na yo. Zambe la biano mo continue bikamwa otinda ki lo bapelo bebiki saki.
na libere liloba ya miracle na vie ya mama pe papa oyo azolanda nga sikoyo azalaki na ba problème ya kobota ya mikanda pe ya voyage ya makamba minene na fongoli yango na kombo ya Jésus Christ de Nazareth na pamboli mutu nyonso azitana ye ya kovanda tina suka emission ya kolanda emission oyo na fongoli vina na fongoli bomo ya libotana na fongoli nyonso ye kangamaki bao babosana bakanisa ye oyo nyonso perdaki ezongela ye na fongoli finance na kombo ya Jésus Christ de Nazareth.